La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Salut la famille, bonjour à tous. Mbote na bandeko nyonso bolandaka biso, mbote na bandeko nyonso bolandaka Xile Botelwa TV. Bandeko nyonso bokomelanga likamba gaz mawete. Bandeko nyonso bokomelanga en tout cas bovanda boyoka ba vérité. Problème ango eza nini na mamboto oyoka na réseaux sociaux pour na gaz mawete. Na ese bino na yo répondre bino soki na moni na vérifier pena likambo ngo na landeli na moni pena ke oui likambo ngo eza ya solo. Nje no ya liboso na bino pona répondre bino. Mikolo leki, mikolo utako leka biso soto monaki affaire gaz mawete eleka ki makas na internet, gaz abelaki gaz mutuke tutaki boye na asiri na tele bino ba video wana awa bolandaki yango penza tozaki ba appel ebele concernant likambo wana eti lelo na bato ebelo babenga biso baluka bayeba gaz akoma ndenge nini akoma bientôt ndenge nini. Alors lelo vraiment na ye na ba réponse na bino nyonso na makambo ebimi na réseaux sociaux gaz maweta sangisaki ba fille ebele chacha d'or azalaki Michou nani en tout cas lelo to ekolobela likambo yango awa to silana nango ka awa. Alors bandeko non s'abonner à la chaîne na biso so ezambala liboso koti na Xile Botelwa TV en tout cas a tolobara soki ezambala liboso koti o s'abonner et puis tango zo s'abonner kobosa na te activer le biso cloche à notification. Donc tant aux s'abonner, activez cloche de notification pour que prochainement tant que y a na ba émission na biso liboso na bino, tant que y a la bino ba émission na biso au raté. Donc ce quoi activer cloche de notification, au kozwa mbala moko notification ce qui Xile Botelwa TV à côté ici émission na ye. Bandeko nanga likamba gaz mawete oyo. En tout cas, na otiki la bino bolanda pe ba explication ya bandeko ndenge ba expliquer yango. Omoni ba musicien na biso ya lelo. Ba miziki na bango kende musika te. Ba miziki na bango ka bano ya mikie bazo yoka yango bazo sepelaka nango. Pourquoi? Parce que bazo landa vraiment ba yaya ya mikolo te. Ba yaya na bango lokwa ba Weranson. Moi Weranson na beta kibwisa mpipa banda na nenini. Mais ti lelo soki Weranson so boke feti batie kibwisa mpipe omona ya na batu batelemaka. Omona mikolo ba otelema ba obina. Lelo na yo confirmé que Inos Bi aleki gaz na musika. Lelo na yo confirmé. Ane ya sika, solo ya sika. Na gavke, papa, na mai matali fertilité, masse agrandissement de troisième jambe. Ki mobali e salakate, pe ezamu kie. Mama azo sepelate na mbetu. Na gavke, la muki feti e zongi. Ba mama ona ba problème ya mabota. Myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, attaque, ou komi na 65 ans. Mama, okobota mwana. Yoka bien.
dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mobulu makasi, tope alalaka te, tozali na solution na Gavcare. Pona loposo, totikali nsima te, vergete, babengi nduta, bouton, tache, acné, na Gavcare, ba produit bio, kaka na 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, bona bokono ya diabète, AVC, tension, topé, obésité, Gavcare, Colo Solution, perte de poids, naturellement, au coco ta salle de sport, Théo, ici ya comprimé, pe injection, na Gavcare, au zongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre. Na Gavcare, oko sepela. Mango, ke inosi bia leki gaz. Bo ke salara ba vi moko, kosangisaka basi 4, 5, 6, 7, bosangisi bango esika moko, bosalara ba je moko ya salite, bosalara ba je moko ya salite, et propreté. Musicien munene lokwa Gaz Mawete aza musicien aza reconnu. Gaz Mawete obeta déjà na Yaya, donc c'est-à-dire obeta déjà na Fali, oza reconnu, oza musicien moka munene. Comment okebenga 4, 5, 5, 6 filles, osangi sika moko, boke salara baba je moko ya buzoba, e bimati na réseaux sociaux. Bosimbela ngo kisi. Est-ce que eba kisi na bino nde senga bongo to nini? Toyo mwana kata video wana na cherche d'or na kati. Ya cherche d'or kutu ekoki ko etone biso tepo. De ya cherche d'or de ba video bongo de bima nango. Do bima nango pena kutu ya bango bango na bango basi to tia ngo pe ana Irsil Botelo TV. Mais tolo bela beaucoup plus likamba Gaz Mawete. Boza batumo boa reconnu. Boa ba musicien mo boza un esprit tende nini. Vous avez un esprit te comment? Likambo toyoka te ke o Fabregas asala kiboe, o Kofi, o fali kuta sangisa kiboe. Mais bolanda tabaya na bino bolanda bayene na bino na musique. Bana onanga na otike la bino bolanda na explication, bolanda vraiment explication claire. Tolanda explication claire nanga na bino. Tolanda vraiment explication claire. Pour Gaz Mawete alinga bimisa likambo yo, alinga bimisa dossier yo loko ezaki buzz. Mais eza buzz te. Ezaki buzz te. Pour Gaz Mawete bayo kanina cherche d'or babimisa likambo buzz. Mais en réalité, likambo yo eza buzz te. Alors na article la bino tolanda bandeko nanga likambo ezaki Gaz Mawete na poto pour Gaz Mawete ana kisasa te ana poto après mutuka ko tuta ya après ba vidéo e panzana ki na réseaux sociaux Gaz Mawete aya ko kende poto. Et na poto kuna esika zalinde esika bakesangsela 4, 5 filles basala ba jeune banga buzo ba mesana kosala mais ebalukeli bango moko na banga zaki na kati pa zaki mwasi ale comme abimaka na cherche d'or ye pa kendaki na kati kuna amuna mobali na ye cherche d'or azalo wa mobali na esko ye kota amuna mobali na ye baluki mwasi donc epesi désordre balukeli bango. Alors na otike la bino bandeko nanga tolanda ngo na boke bino so eza mbano liboso koti na chaîne na biso o s'abonner au commenter liker au partager biso na Facebook, partager na WhatsApp, partager biso na Messenger li solo yo et panzana vraiment pour to tirer leçon na kati ya likambo yo. Nyonso engela keza orte. Bo mona ba fi na biso TikTok wana bazaka ka ba jeep muke asombi jeep otala yango bano ka ba publicité ba sala ande sala ba koma bo mona moi afongoli moi maison moka muke azobata mana sima maison wana. Yo zo mona ka azoteka na e or makamusu eza na se eza pasi pe ma bande onanga. Alors tolanda vidéo na kimia nyonso tolanda. Complexe ana posa koma koto balinga bazame bakina nango ndenge yazomema ngote yo bakanki aza kisi yo bakangi ole tata bino pombo eba ba moloba ni c'est que yo mtolie papa bino parce que tu es trop pressé en fait. Calme-toi. Allez ben tata ne cherche pas cherche les capes sous Angola, cherche les kana Angola zo suma comme Angola asukwa na India. Cherche kola ndambu na Angola. No tanga ucho kende tanga zima kambu. Auto le kana Angola. Aza na India. Mais pas que banje na mukolo cherche ya kana India place ya kendaka. Biso za pepe.
chérie ezalaka place nazo explike bino ezalaka pene omoni oyo baza so bayebi baokoma ezalaka basali ekalamu wana baotumba mpe bathomson wana minene na mopanzi nango na suka kuna bamama mo bazanga babenga bao bamama kuyiba bamama wana balata bamaputa mo bo ezalaka baforme lokola ya badra so omoni ka bajipe etelema na bato baokende baokota kuna baokende ngai fona vanda na mutu na ngai moko boye abi nanga wana shasha ti wana shasha ana ngona telinga biyeti baokita bi nango ipesi bakiti ngai bi nayebi te ayi bakiti mpe bamere wana ngai aza nakemela thomson na mobimba ngai biti kolobala ngai boabi wi akemela thomson ngai mpe nayaka nao awa natalaka o moko mosusu okodepase okita bakoto kuna me namonaka o te donc ayaka makambo ebakama wana lisusu ya omoni aza na babiloko wana mpo angola eza na mboka nao ya basi mami wata aza na angola kiyanda sirene angola nano bomona leki nana mokie te leki nana pia pembe wana aza angola bomona mona nde aza na moto te oui mwana papa na bango apembe wana avanda na angola oui avanda na angola mwana wana mwana nafana na ngula obeta na nzoto mikolo na bayaya mikolo fort na ba live kwani bakendaka siko ya mona ke biloko na simbi amona kaza na top amona ngo lelo na ba 22 ans na ye atuna biso da to leki ba 22 ans to komi dana ba 40 abia za 22 ans bon ba ka video na place monta lobi IBC on dit kana 23 ans na août adia na 22 ans ça fait 23 ans na août 23 ans na août vendeza bale te baka wala likonga de likolongwa te ezakala de totole bona ne ezoki kala de nebi te bo bakitaka ndenge nini nene bakanga ya biso ni nanga basamba kandeko ya biso ozaki oseli yo Mbote la famille, mbote na bino nyonso boza bien. Mbote mama. Nene yanga na mati na reterme na umela te makamuku na yanga na loba deja na moni bandeko balobi yango deja. Oui, ba vidéo automoni ezola qui ça vraiment que partout c'est salamaki. Wana na zone yango te. Mais je trouve trop d'incohérence na makambo fi wana alobi. Trop d'incohérence. Il faut pas oser la moi la muke pour comprendre que eza histoire ya jalousie. Fi wana ayokeli chacha joua. Ça veut dire babima par quel intérêt ya ke foute la chacha hôtel? Oui. Par quel intérêt à refoutre la chacha hôtel? Par quel intérêt y a comme na faiblesse liboso ya chacha beta ke ba makof on se nota chacha za mwana mukie makasi na ye. La fille a dit que abenga ki la police neneya ndimela nga je crois pas que la fille abenga la police. Omoni batu ba na se ya putu leo. Neneya zela na se sur loba pardon. Tant que tu ne crois pas, non, tu as plus à l'oreille. Là, on va bien me dire, oh, moi, pas d'autre à boire. Là, la police, oui, police, voilà, oui, yango nazo expliquer pourquoi nazo trouver incohérence na maloba na ye. Alobi abenaki la police. Bino bouti ko sala partout zwana. Bo agresser mutu bo beti mutu bino ebele bongo na ba video à l'appui. La police a ye place wana atiki bango a scanner ba passeport na banga pratique bango. Ba beta tie bango no c'est ça qu'on comprend bien. Là ça mu ba beta tie. Ba fiana mususu so kali ala ba ke ba fiana mususu ko ba ga gentil. Ba fiana beti fiana mususu. Bien kali bien ka ba bende banda 15 heures. Donc il y a un coma après 10 minutes. Ça va être fier en train de douce. Nénéa, oui, na comme à place wana. Oh non, madame, je ne pas vous faire là tu vas sur place. OK. Aïe Sinali, aïe sera il y a le problème à faire parce qu'il faut tout vidéo vraiment éliminer la image wana. Parce que la guerre, aux autres vidéo, ni ça c'est vraiment ma zère pour s'embrasser de vite. Il dit ça pour on peut se nourrir avec tout ce qu'on voit là. Et ça, vu la vidéo, on va faire des trucs là. Il y a dans le lit, il y a des autres qui ont fait ça, ça peut nous donner baisse.
siko nayebi te fo tuna fia na bien version nini ye fi wana Angie apesaki la police nene anazoye biso awa na France o agressé mutu bongo la police aye atiki bino bokela bino tout na garde à vue puisque ceux qui cherchent à beta qui fi wana Gez azawana ba fi mususu bazana eza non assistance à la personne en danger na ba preuve makasi bongo ba otika bino te bokela la bino tout na garde à vue et puis la fille a lobby lisusu ketango bazonga ki na même taxi comment est-ce que mutu abeti bengi la police boke sous na même taxi na hôtel azongi lisusu lelo na tongo est-ce que tu ne comprends pas là-bas azongi lisusu lelo na tongo na grand frère na ye place il cherche azalaki cherche abeti lisusu mbata après cherche bandi suko bondela ye sope kwasimete et atie jalousie na kati azoya kokosa biso ezaka mpona partout non ezake cherche aza bisexuel aza bis ye aza bis te omoni ye aza bis te aza alela pamba mais cherche aza bis alalaka na mibala alalaka na basi ozomona eza juste histoire ya jalousie bolingo na bango esimbi te amoni balali mwasi na ye soki mobali na ye epai ya Gez et ce que na ba vidéo wana bien okomona ke ye mutazaki na attitude ya agitation azaki kolinga obimisa des autres regardez très bien pourquoi wana bien Valéria ye a dévancé na ke place moi lobby et ba humilier qui ye ne ba filma qui est en cherche azobeta ba comme ko filmer ye yango ye pas du téléphone a comme ko filmer ça dit que ye c'est le quoi a dévancé bango a une histoire misi ba preuve pas bien que ba preuve na ye pesa parce que era lobi ke bakomi ko filmer ngai bakomi ko humilier ngai na kati na bango bakomi ko filmer nga ba obetanga bango nyonso bakomi ko betanga babandi ko filmer nga era babandi ko filmer nga pe na zu téléphone na ngai nde na fongoli na komi ko sala ba vidéo donc ça montre que yé pas dévancer biso surtout comme na histoire na suka au mona ke bango pe bana ba image mususu donc ya dévancer biso juste parce que ya lobi que bango babandi ko filmer nga ba humilier nga ndeske ba silisanga yango yé pas soki téléphone yé pas comme ko sala ba vidéo surtout la vidéo ya suka Valéria au mona era filmer na suka to ba beteke mbata téléphone pene bouger ko a cherche bête aza filme mutu lokola Gez Mawete aza star aza artiste aza na ba contrat oyebi juste ba vidéo wana eko kozele combien de dégâts justement na imaginer ka combien de artistes ba yita na ba biloko lokola ba kanyo na ba dresser Mawete ndenge nene alobi ye mo Gez Mawete l'active vidéo ye na fali alobi aza star na miso la police ye mo na ndimi version na te omoni Gez azaka ne coureur de jupons et tout cela mais Gez Mawete quand même alinga robatela peut-être à la qui ça qui non la guerre mais la zone trouver ben cohérence Lisa ngana na boy te ke Gez asali partout comment na état cherche aza nango eza enta muta uti na intimité na mobali elateli na ye wana alongoli peri oui effectivement na intimité na mobali mais juste nazo trouver ben cohérence belé et pas ya fi wana ce qu'on t'a les vidéos on a très bien retrouvé que yende mutazaki konuka agitation ba beta qui pose aki konuka agitation azoti ba désordre azoke la charge ekoza mpe mbala liboso te ingéne azaka mta agitation lokuta kote mosusu alobi o botika oloba mbala liboso bameseloka pembe botika makambo eza lokuta place alobi ke kote mosusu mwana aza bacontradictoire ebele alobi kote mosusu bakotaki ne ayebisi Gez nga na mese na nga na bibali te nazwa mobali ka na age ya 18 ans na mese na nga na mibali te nayokala nga gute donc ye ka de fait amoni baobima na mwasi na misu na ye mobali ne na misu na ye amoi jo na nga kataka nga baokata ye ekosimba te fona tya trouble po fi aza fi agitation tene asala harmonie wana auti place azala so aye na immeuble na biso foto sentir ke ya ye fi wana aza sage te et puis aza na maîtrise de soi te comment ye aoki koya kosala lage ne boloba dada zuwa nga bande naza bona koza mwasa harmonie bokota na page na botala ngai
Sasha na mwana wana babimaka depuis kala. Mwana wana asalelaka Sasha. Afutelaka Sasha ndako baboka. Donc aza mwasi ya Sasha. Mwana wana asali zuwa. Parce que quand bayaki wana, wana déjà. Mwana na yebisi ba geste, yala la kana mbadi. Yala kana mbadi. Ye ba vie na ye basi. Omoni, moi ba geste na comment pas ko dénigrer ye. Déjà est affecté qui est. Pour ba geste na comment ko dénigrer ye. Dans mon micro, tu n'as pas voité. Oh, yo kata, yo kitemo tapoter. Ba geste na comment ko dénigrer. Sacha, on parle de la sauce, Sacha bêta qui est ma casse. Oui, Sacha bêta qui est. Quand on va qui, on dirait que les choses bien été. Moi, là, ça dans mon système anime. Alors, l'instant qui s'occupe de direct, on a côté la statue, hein. Côté la statue, quand on suit raison de ma vidéo en économie. Quand ma policier va y oh, ma bino, ezali, moutoise, ma fille, oh, yo, va vendre na bango. Quand ma policier va y on dirait ma voisin, tu vas bien qui ma policier pour la maquiller. Au moins, ma voisin, tu vas bien qui ma policier pour la maquiller. Quand ma policier va y Bandi Kotuna, à mon niveau, on ivre, guess, ivre, pour ma foule qui va me foule à Rawana. Baturi si qu'on défie, on va vous kokoma. Ma chère Valobi, elle va s'embrouiller, et ça, couple, il y a 43-43. Oui, mais il y a beaucoup de la protection. Ma fille, tu vas protéger, guess, na chacha. Parce que moi, je vais expliquer tellement ça qui m'a quitté. Je vais faire mes quitter. Ma policier va tout le mérite. Pourquoi expliquer chose ni ça? Ma fille ne me dit que ça n'a rien de grave. Et ça juste va s'embrouiller. Et ça couple, il y a 43-43. Je vais policier parce que je vais passer pour passer mi cadre ba policier ba ki. N'importe la fille là. Moi, je ne sais pas comment je vais faire fond d'abino et tout. Mais si guest dans sa bongo, ma vidéo a filmé moi là. Avant dit qu'on forçait le quoi à l'eau babakambu. Pour ça, ça s'est bêté au lot. Ça s'est bêté. Ça va bêta qui est à son oh, tout le monde va laisser l'eau côté. Bêta qui est pas le coup bas. Moi, on n'a pas ça pour bêta. Comment guest a comme tout à filmer. On a comme ça ni. Ami, on a qui pose à star dans ma photo. Est-ce que tu as et elle va torture. Va torturer pour le maman robot. Ouais, on a zone là. N'a jamais pas la qui sur place. On a tellement qu'il y a qui obéit. C'est où il y a toute une question. Il y a toute une question. Sacha, qu'est-ce que tu as filmé moi là? On a ma prof là hier. Ma fille, on va péter qui gagne ma ouette. Il est en la vie, filmer hier. On s'en va prendre pour être compliqué. Yoté. Moi, comment va? Gagne ma ouette dans ma vidéo. Ma fille, on va aussi pour la vie. Ma fille, on a Sacha pour ça. Ma fille, on a quitté. Yo, bengi biso. Mais on a mis sur les akuna. Tant qu'on va dans les bolets, on va s'en baisser. Biso, la réputation à biso. Ma réputation est biso. Papi, moi, on peut on tourne comme qui perdu. Et si quand on va vivre ça, par exemple, et si quand on va dire ça pour la Sacha, toi, pauvre fille, moi je te nourris, je te supporte. Moi j'étais là, moi j'étais là, moi total, moi j'étais là. Moi j'étais là parce que ma tante, parce qu'il y a des filles, soit on a son été c'est que mon sous. Moi j'étais là comme on a. Moi j'étais là comme on a. Mais ça comme bon matin. Moi j'étais là.
Donc moi yango asokoli Sacha. Léonie. Ah, moi. Ange babi ange yeyo. Ange yango ye. Ange yaka. Wapi yeyo. Amatite ase demandite. Wapi ange yango. Donc, bazalaki senti ba film sou bakendaki. Angela, asali demande Ange. Fais la demande. Monte. Tu vas nous expliquer ta relation avec Sacha. Donc, oh, ils ont vrai de chez vrai, moi, Sacha, ils ont zoua. Moi, je vais expliquer ma fille, Anna. Sacha ne peut pas me faire ça. Moi, j'ai fait tout pour Sacha. Elle ne peut pas m'obliger de sortir avec les hommes. Et lui, c'est mon homme, c'est ma femme, mais c'est mon homme. Dans salarié devant moi. Et ça manque à respect. Et ça manque à respect. Si on est aux abonnés, on les assure. Oh, baby, singa. Moi, Nawana, afundi Sacha. Na Guess Mawete. Na ma association, moi, LGBT sur LGBT. Afundi bango kuna. Donc, Guess Mawete. Oh, Guess Mawete, elle a ici vidéo. Il y a clip à elle, il y a solo. Moi, on a 100 vidéos, mais qui bima. Tolika, moi, mais qui fuité. Omoni, si moi, on a qu'il a pas ça y est, tout et tout. Et là, qui va sortir, il y a menace. Pour un mec qui a bima, ça m'a monté. 100 vidéos, mais qui bima. Et le qui fuité. Ouais, bien été. Qu'est-ce qu'on a été? Depuis qu'on commence à combattre le président de la République, qui camarade, n'a bien loin. Yo, guys. Ok, on s'abonne tout le monde. Mais yo aussi comme un président entier. Dans ma caméra salité. Nene ya pardon hein comme bango ya Guess Mawete na fali ye Guess alobaki on pas ba policier toi za kopesa nini influence pas fiwana ala kisi clip ko basana ya pas expliquer ba policier que aza grand artiste na mboka na biso ala kisi clip na yaya siko tango alakisi bango bongo idée ezake ba policier batika ye ou bien ngana ngi na comprendre en fait idée ezaki na sima mutu na ye oui la peine à comprendre place là non comprendre tu valait la raison alors c'est pourquoi Guess Mawete dans ba policier ba kanga ba passeport parce que nga ba identité parce que là qui moi na te muta bengele bongo la police on va qu'elle est dans la potote ba voisin police tamboye Guess Mawete akende ko sa policier que ba bisa moi ya un grand artiste comment on dit ba vidéo de se fouter à comporter plainte idée akende toi tu es qui et tout nga ko beta clip ba ça na ya non si je comprends bien Nénéa si je comprends bien cause là tant valeur ya tout niqué c'est pour moi na te na thème na bina ko benga non valeur so total libé yo zo lingo comprendre ndé
wana France awa bapolisier batikaki bango parce que bayokaki ezalaki fete na bango ya ba 43 na ba 44 yango balekaki bakonseil place baincohérence eza epa fi wana eza ntango tokokomela fazo puiske nga nalandi émission live oyo ndeko mwasi asali alobi très bien ye moto abengaki la police mais version ya ye abengaki ka frère na ye moto abengaki la police. Ok sikoyo ntango la police ye Gez et Rose ayebisi bango ke nga naza artiste naza star ya mboka na biso mpona image na ngai bavideo oyo ekoki kofrite te Rose la police ezo reconnaître ke dalobi ke botala ngai yeyo alakisi bafi wana mutesi Gez noba bongo po mwana oyo azala kofilme mpo makambo oyo ebima te policier, un grand artiste et tout, pour la image de la nation, je vais porter plainte. Alors, tu es artiste, tu es qui? Yes, attends, la ramène le yaya. Tiens. Dans la poésie, la guerre, comme qu'on menaçait souvent, on sachant comme tout qu'on bête. Guerre, comme qu'on filmait, moi, on n'a pas gardé ma preuve. Omoni kenga afina yebio nga saluelo oh non omoni d'abord ben la bêta qui est donc comment la bise ma sous pression Gez azaba vidéo wana Gez azaba vidéo wana nga yebio waje akosa ngoko kanga photo pour aller opposer star Gez a filmé Gez de la salon Gez a la belle moi non pe azapa la bilo kwa Sacha eza sombre Skonde la salon bana belema nana bobanda oui alobaki on a live alobaki on papa Sarah alobaki on sona mina bana oloba mususu na sukika awa alobaki Gez a comme menacer Sacha comme ça yenda zabo ebi fali poupat fali pe ba continuer moi non pas je regarde net on va boyer alors j'ai une association on va LGBT aéroport mais il faut pas bonde là parce que makambo est comme grave to sekate il faut pas bonde là ba defa na poteuse la sécurité ko le kama bata normal il faut que ça partout des moyens ba kitia moi na quitter parce que là et au chauffer ma baie et maman on lui comme muke mais comme grave mwana na vaka lokwa mwana document boy mwana na aka lokwa mutu basalela apeta ba câble air nyonso ce que loko pena dion en considération ke benga ba association na bango et tout consort je te dis et ça la maman na problème alors bien moi abiba France te bango ba defa basakala bazua moko ke aomona ke akotika spo chacha te il faut mener vidi bango bazon sa ba vengeance ba bongo bango sa ba vengeance mo boy azam tema lokwa mobile te bon basa mitema biso so to basi faut taka mutu ke bango mange bazlata kijo me bana mutema kalo kwa biso basi mitema ya zuwa parce que biso basi to sala zuwa plus que le kamibali parce que yepsa de basi ba tout na zuwa plus zuwa égal des zuwa ya somo il faut pas mikiti ça parce que dès déjà chercher à poster ngo alanga ko sa série SJPKT parce que dès ben fika ni moi on va faire la live là Sarah et tout consort donc ça dit que moi là on a côté côté parce qu'il est pas battre là les balles là na harmonie oui toto zali la live na tongo pas Sarah mais ba ça première fois de Gez ça ba scandale boye scandale moko ya fute ba tout le monde avait sur ba longola ba nini première fois scandale je sais ya qui avant oyo ya Gez scandale nini ngai bien télé on avait sur ba longola ba voice ba nini ba vidéo pe ka makambo ya ba se belé ba partout zango ba blongo oui. Mais pourquoi on sous même erreur les lots yamba n'importe qui fallait chaque jour amena ravi na bongo bilo bozaso bokangi caméra boke sa information disa Gez ngo asali bilo boka ba Lawrence Congo ça oui écoute ba vidéo ba nini wana preuve wana liboso ça na ngoti na téléphone ba ye asala Gez afuta mbongo afuta papa mbongo po balongola banini wana mais soki mutule esali bien nde akozongisa yango oyo ezali deuxième fois bascandale ya Gez ba genre oyo eya
ase egeza amwa mabe faza musika amwa mabe yona boke amwa mabe aza te amwa mabe parce que mutu o sa ba fille ba blora boya za pe mission pour sa pembe na été voilà c'est pour la boya amwa mabe comment yo ati ya wanga na bazeli amwa mabe asala ba partout na basi na mibali blo moi na vie moko salite baza baminere baza babakena na consentiment na bango no ese baa Valeria wana poto tika na kini mbongo ya pasi so babengi mutu kopa okende Valeria de quoi tu parles Valeria wana poto tu manges bien batu wana kini ba okemba so abengi bango partout so pesa bon moins pe bamatana na masala reza ya alali ka la mukine tu yo ba ko so basala sacrifice makasi oui nayebi omoni eloko esala mpe bango bongo balingi vie ya rapide mais nga naza réaliste ke bana wana bakendaka baza baminere te baza biso topesa faute so bakoyi baminere mais lokwa baya mikolo balingi mbongo yaya balingi mbongo bango nyonso balingi baya kolakisa biso bango baresu koleka biso biso toana retard babafi ya chance bafemme forte balukaka biloko wana te bango bazaka bino bamikolo bosali boye te bango na partout zo bosala na moto atongi ata ndako ya niveau moko te ni fondation siko pourquoi bato bacommentaire balingaka nga na kote la guerre biso so tokoza l'opinion moko te eza débat tokoza l'opinion moko te eza réaliste non neti na boye okokotela ete Valérie mpo geza asali nazokotela ye te ngai naza réaliste mama nakotela mpo ya nini nakokotela te ngai nakotela mibali te ngai nakotelaka basi mais eza na bencohérence azaka te kote wana nani wana nani azaka nango moko te wana nene ezofe formation mama tomona te moye toyebi ka oyo ebimi ya basi yango nde tozolobela ya baparta basangana bango nyonso me bano bamabe moto yoko egezi akenda kosalisa bino buzoba bino nyonso place moko na komi yango opesa bino abishasha alobaki asala yango mpona plaisir bango basala yango mpona plaisir afutaka bango te munene oui asala yango na plaisir mpo papu dadi ayaka na bacontrat ayaka na badio ayaka na bata minene babe bokotela bosanaki babi dadi ateka bango bacontrat kano yango moni yemo muteki bino yeme mpe bolie bino azolie bino na sentiment mais jour ekoma nateka bino mpa muta bien nga mo nateki bino do bato bango oteka bango mawa sikoyo na banaomi loko babandina bango basuccès makasi alekombo okoza mpe ya fiance soki azotanga banaomi loko wana toyebi te soki atangi yango ya solo posupu eza ya solo koma kokiojustifie bato basalaka bapiblicité ya bilamba bazala na vie oyo baza nango omona devoiture wana aza nango soki kaka eza mpona contrat bilamba batekaka il faut sala te économie ya 5 ans économie ya shasha na pede wana bakabwani alobaki ke mutuka wana ezalaki na olokuta ezala mutuka bato ezongaka abi ezala matala nati ntango asombaka mutuka wana Mervin asalaka video alobi shasha auti kosala partout na bagezi mawete ngai natala video wana Mervin alobaka ke mutuka asombi eza partout asali na bagezi mawete bafuti mbongo wana mais biso tout ondimaka Mervin na video wana te njoka Mervin alobaki makambo solo oui alobaki ezali partout asali na bagezi mawete nde futi mbongo wana etu oye po shasha uchoka bwana mère mine bazaki naenda kumoko ni mère mine wana nda lobi voiture wana ezaka ya lokuta ezaka matalana ezaka na oya yete mkono na voiture na ye ko vivre pourquoi olingo vivre la vie na yo te nayebi te mpona ni pasi ya modele wana naza nanga nango te nalakisa mokili ke naza nango na modele wana pourquoi kovivre le modèle yo moni bano bazokufa noki ezaka boye film moko asalaki boye film moko nzambe na ngai matala nanoinfluenceuse ba tiktok bakufa noki oui mikolo baotikala sikoyo fi wana lelo na ntongo azongaki lisusu epai ya shasha na ntongo na grand frère nekoki koluka nini soki bango akendaki na hotel wana mpo banda olala bango mibale akende kozwa biloko nasenga shasha mbongo eske ozalaki na live wana biso ozalaki na live wana nazalaki na live wana
nazalaki na live mais na côté moi na katikati na bande vraiment ni bande makasi akenda ozwa 312 euro na ye oyo afutaki hotel ale cherche a gifle ye abeti ye lisusu oui abetaki la mise à grand frère na ye miso grand frère na ye grand frère na lobelo te ye na shasha ifi wana aza sage te ye mpe shasha mpe aza sage te ye nde moto atie nani gez mawete na bamare dio nyonso koma yo romema fi le roi ya bongo epai ya artiste moko ya monene omemi moto aza maîtrise de soi te yo kasi ata na porte à porte bazwa n'importe qui bazwa n'importe qui kokota na champagne bapesaki alinga alala bayebeke na champagne bapesaki alinga oyoka elengi bamemaka n'importe qui te na bareseau ya bongo po bilonso bokosamba kasi oza fidèle na chacha na air wana nde bazali na chacha ti oui ye mpe Sacha azama ye bon bolimbisa nga Sacha elle est belle de figure de taille mais namona côté ya cerveau nayebi te il falaki pa amema fi wana epai ya gez il falaki akendeka na ndenge na ye basali nde basalaka bazongi boye sikoyo so ekomi makambo ya mbila ekomi makambo ya baplainte bango nyonso nde baza wana baa na bamerde andi bayebisi bango ye aza na lukanda 10 ans na ye aza na 10 ans na ye donc bakosamba na ye nde babeti ye ya nde ozongisa te mpo azwa baepreuve yango wana sikoyo aka foto france alingaka mingi epreuve ntango otela epreuve ya video bambata baobetaka ye ye kuna pa olela ti ma frappe nde ntango oyoka ti ma frappe preuve yango mpe preuve yango mpona ngo mpasa maline obi fi wana aza maline mpo afanda na poto ayebi ndeni mibeko ekendaka na video wana gez attitude ya gez ezomonanake gez azalaki kopekisa mais video wana eza nga nazoloba oyo bapiblie na video wana gez aza na attitude ya kopekisa mais na même video eza mpe koakize chacha ke agresse fi wana mpo gez azoloba na video wana chacha pourquoi tu fais ça en même temps kimbate beta mitawash donc eza koakize ke chacha azalaki kobeta fi wana oui chacha ndobete na bolingo mwasi nanga atika makelele même ata notel bachacha ntango osambaka fi yango azolela ye abi chacha tu m'as frappé chacha yebisi c'est chacha c'est chacha n'est-ce que obeti John obeti okoyebiso oyebisi ke tu m'as tapé oyebiso c'est moi oui je t'ai tapé c'est moi à côté qui autorité mon boy ya makasi en fait fi wana azalaki deya na posa porte bango plainte bamanière ya koloba nomoni soki moto azo aplike maloba moko boye mpo akondane yo emonanaka emwana bamaloba moko prémédité donc chacha tu me frappe azalaki na posa ya bapreuve wana chacha nde azalaki mayele te très bien aza maline très bien azalaki déjà ntango amonaki baolala chacha etraumatisé abifo natia bato tu na bamerde yango bandekokati bavideo wana ozomonake moto azoloba makambo moko tu me frappe nani ayebisi ye gez alobi nayebisaki yo depuis kala soki ozoi se sentir à l'aise te il faut kende même nkombo ya partout abimisaki yango na video wana ye amemaki nga awa nga na boyi na nga partout azalaki vraiment na posa atia bango na bamerde tutu kote abimisaki mo wana il fallait que kende ya le bio parce que na boy na nga partout nde bozo beta nga donc andeka komba partout c'est quoi ça te ando azalaki na posa kombo babeti ye na komba yango wana pa sauter les premiers mais on nene ya yango sauter les premiers na réseaux sociaux po ya koakize or que soki moto aporte plainte yo oke na justice aye kosala nini na réseaux sociaux et puis imprudence ya modele wana gez oyo aza artiste monene ntango moi jeke oyo osala babétise zwa bango batelefone bango nyonso simbi ntango balinga bakende ozosimba batelefone zwa bango batelefone oyo bokota mutu tu telefone likolo ya mesa botiango na kati ya sani
kwiti déjà yango moni pas soki baona moral bazaki na parce que et ça lié maman crédibilité parce que tant image et bimana gaz na kati tant olba que tu m'as tapé tu m'as parce que na boy ko sana bino partout et quand il y a gaz na la police déjà lo kona na elonge gaz déjà buzoba gaz comme pilili bi muona zaki na pemena loba ke filmer libanda makamuna odoki nyonso bateki do so ba bondeli était ça grave. Tena sa mutapetaje modela finga mosne harmonie anabite botala live anatendeni modela finga harmonie wana awa au kate bilambolo baki mutasali aza pauvre fille ye mutasali ye mutafutele ba bien tena sa mutapetaje mawe gesi pena mama e bakombo batezo kota siko ba Naomi wana koza na fiancé na ye bana elle wana bande success ka koza na chérie na ye non nyoso mabesko ya chacha bakombo baninga kaka tu wana abimisi baninga aza aye déjà na idée ya renuire chacha yanga abimisi bakombo ayebi ke bafi wana bayoka na pena chacha te aye déjà na idée eza le roi fi non alobi eza nango tangi ba makambo ebele eza zuwa Bonjour. Hein. Bonjour, bonjour. Vite fait car Nazana live na scène on bien de Bolomba. Mais à la base de tout ba masolon ba bakena ba partout en hauteur que so boye cop en haut bazora ba téléphone nyo so bokangi boche na sac. Siko moto kwa guest mawete grand artiste bongo. Ah oui quoi accepter le bon ndeni ba fi à réseau. Bossa le quoi bon et pourtant tu as une carrière tu dois protéger. Nyonso tolo ba cherche wana baza mo ba succès na bango éphémère ici la mais guest ba wete aza musicien abeta na ba boîte ba bina raye aza éducateur ya masse za ba tumusu ba linga raye bana mike mikolo toutes les générations confondues aura ko visionner te aza na vision moko ya musika parce que bana wana za on ba vina bango ba lobela bango soki NG soki chacha wana etali bisote mais le problème quand nene na lo ba guest ma wete ndazo yokele mawo aux artistes musiciens influents. Ok, ça va bêtise à bon, tu ne sais pas pourquoi ne pas protéger ton image. Image de ta télévision, image d'ailleurs, c'est très important à protéger. Mon toi TV qui n'a pas bisika bikendela kendela te pour éviter par exemple le monde de comité tellement d'un niveau élevé donc électronisé dans des mystique. Tout ça, ce qui me fait pitié, c'est Gaz Mawete. Tu as ton succès, tu as un avenir, les aliboso. Ok, ça va bêtise à bon. Et ça va bloquer et l'Obama déjà 6. C'est quoi, Rébi Mabo? Par là, c'est. Qui te compte? Les ça classe. Allez là, bah, comment battre, on dit mal, sur la 4. Tout le monde, mon temps, la vie meilleure, ça n'a été. Mon temps, son cas, ça va délire peut-être plus pur que les cas, il y a pas beau. Oui, bien, à toi. Mais mon temps, va protéger l'image pour ne pas. Abîmer ça, on a mis sur le bateau et scandaliser toute une communauté. C'est pas bien, c'est pas propre. Ah, ma ouais, vous avez un manager, vous avez un artiste. Ça va délire. On a ta nationalité, moussous. Oh, bah, ça va Congolais, ça moutouté. Comme bah, Camerounais, bah, Ivoirien, bah, Zali, bah, communauté, c'est béné. Oh, bah, on passe à la rappel, comme on a tout mieux que les Camerounais, de la mission, Congolais, ça. Ah, mais c'est une honte, moi, on a évité, hein, franchement, sur ma section, tu peux pas avoir aussi, mais moi, va troubler la mytho, on ne sait pas comprendre. Tu comprends, parce qu'année, yo, sur les passeports et tout, on le aux amis musiciens et tout. Et n'a pas pote, on a trouvé que saisi, ça va bateau, ça va trop influent. On comprend que les amis musiciens sont au côté, ça va là, aller ma canyon, elle cambo, où est ça? Donc, le roi quand on m'a dit que pas peuvent déduire Amérique ou n'a pas bleu au rêve au soiranet ban au séquestré bango au bout on ça la bleu au mot au ça peut-être contre la loi française et tout le monde bon. Mais musique mais franchement on ne comprend plus hein. Ma succès on besoin gérer on est bon par exemple béné bateau ba bimi si besoin avancer si le autre on a pas scandale à ma capacité en tout cas tout féliciter l'artiste Misusu. Mais le besoin y a bossé ma carrière la mener dans ce qu'on a mon poussé pour bolimo le roi Maï. Ah non, franchement. C'est quoi, je m'attends pas comment il y a Naël pour nous quitter. Maintenant, il y a on a autre loba. Atabatangi ba comment on a ba certes tout le monde. Tozana ba vie na biso ya mabele ya malamu. Ozomona.
certainement, moi je trouvais mal pourquoi ils ont marqué Bino, tant que comment les bateaux bosaki na bango sur place. Et pourquoi vous coller tout le monde à la peau pour qu'on s'allie ça pour match. Ah, nzambe na ngai. TikTok YouTube la mission ça rend bien parce que là les arrangements YouTube était Jaël. Bana TikTok on a compris YouTube moi biso za kita moi mystique par rapport à TikTok. La vitesse ça va bango eleki. Et doublé. Biso za attaque bat baswana ki ba manka qui respect ma ko za raté. Et le ba orchestre va être chacha pourquoi tu fais ça? Et comme le gars, je gère. Ça, pourquoi tu as fait ça? Tu m'as frappé. Il y a un micro de challenge. Il y a des causes qui disent je gère. Problème c'est que la bien à fiwana. Matisa nene aso azawana. Ah mataso azawa. Kobombelo hotel loba nyonso. Toi famille. Comment déjà famille? Azate. Grace na Rosa la vérité. Il faut que bien na fiwana atana se et comme makamba ba tribunalité comme makamba ba plaintité et si la gara na cadre bon. Posora memi bango na tribunal na mboko ya France au niveau balenge la makambo ya ba LGBT wana makambo ya tabasi tout cela. En tout cas, s'il vous plaît, et là, moi, on a un jeune PC quand les années, elle raconte sa monique, le bazo là, la chasse, il y a qui joue, c'était ça. Adi, alors, bien, la life, n'a pas regardé encore, ils sont morts. Encore yo, ça après, si yo quand on a ça qui au belango, senti kaka zoue, na moni bitaka na bango nyonso. Dès que traumatisé, tu as le kouta moimbi. On est traumatisé dans le kouta. N'a pas pas 18 ans. N'a mais quand on a les a préféré dans la tika. Aïe tika. Elle a eu traumatisé. À mon le roi mobile n'est net, ça s'appelle le roi télé ici en fait. Voilà. Et alors quand on a mobile lobo kangela télé si au comme télé si confiona. Et puis place yo mais minga des apollos ça bouzo ba alors j'en a faire chier yo. Bon parce que quand ne ba uti ba boîte bon que là na mobile na e aketa mobile kuna longoli perika comme taxi zoué. Ça déjà de bon mona que azayi sans perike pe là pour l'homme là ça là. Maman eh ata pour la papa là t'es pour la qui. Moi pour l'homme faisait ma wait. Et pas pour si maman bé hein. Na perike ça. Mobile ba olia mobile n'est pas pasi bandeko nanga nasi boyoki lisolo musicien munene lokwa Gaz Mawete oke kobima na caché oyo eza vraiment pasi makasi. Alors bandeko nanga bo s'abonner tango s'abonner ko bosa na te activer cloche à notification, activer biso vraiment cloche à notification pour que prochainement Olanda nyoso oyo tukoyela bino awa na Irsil Botelo TV. En tout cas, tozwa mayele bino batu boli ko envier ba o influencer zo ni bo moni musala basalaka. Alors bozwa mayele e ozala malamu mingi bino batu boza bata ko envier bozwa mayele en tout cas nzamba lola pambola bino telanga j'aime bien tika commentaire à bien e ozala malamu mingi lisolo na beteli bino lobi kuna baya okosa bino tekeza base moko iza wana te bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Irsil Botelo, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.